ce matin, viens encore, Seigneur, corriger notre thématique ou notre théologie par rapport à ce qui te concerne ou à ta parole. Béni sois-tu pour ce temps, béni, à toi la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Nature Yacha. Au bandaki avons déjà ensemble et nous allons continuer. J'avais dit que tout ça qui, premier passage de Nabiso, et là qui dans Matthieu, et là qui dans Matthieu 19, 24. Matthieu 19, 24, dans 25, parce que c'est un texte de base Nabiso. Matthieu 19, 24, na 25. Les gens ont un texte de base où ils ont même mis sur la pensée aux animaux. Et le Krabiso, je vous dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples, entendant cela, étaient très étonnés. Ils dirent, qui peut donc être sauvé? Qui peut être sauvé? Continuité, la Bible dit, Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Il y a un texte de base dans la Bible. C'est vrai que, ils ont une image. Oyo moko ezotalisa biso ba vérité moko oyo Yesu azolinga talisa biso na ntongo na tolobelaki déjà que na vérité wana eza na élément moko oyo eza plus important Yesu azotalisa ezali d'abord ya kotalisa que ba oyo babengamaki ba souverain sacrificateur babosanaki ba biloko ezalaki très important pour la vie chrétienne babosanaki la justice babosanaki miséricorde ya Nzambe babosanaki fidélité ya Nzambe. Donc ezalaki ba moko ya ba biloko oyo Nzambe Yesu abanaki ko rappeler bango. Tant azopesa ba image oyo ya chameau et azokolinga a rappeler bango la justice, la miséricorde et la fidélité ezali ba valeur. Eza ba valeur ya royaume. Bien mais soko komi na société songolo mpaka. Okoti na société wana olinga te okoyekola ba règlement d'ordre intérieur ya société wana okoyekola ba lolenge société wana etambolaka zali yoko koyate obana kosala n'importe quoi bangager yo pour te yo salela bango musala na bango. Est-ce que tu comprends? Amen. C'est-à-dire que yoko sala selon ndenge société apesi yo ndingisa ya kosala lolenge ya kosala et que yo nanga to s'applikaka to yebaka kotia yango to yebaka obéir na oyo bazolakisa biso tosala. Et c'est la même chose tozoya na bonzambe. Bien aimé bonzambe eza te ke soki yo bibi na mokili oye oya na bantivaleur na yo et esala yo mona na Nzambe. Non. Il y a une différence avec ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Amen. Il y a une différence avec ceux qui m'adorent en esprit et en vérité et ceux qui ne m'adorent pas. Ou qui m'adorent dans leur œuvre. Il y a une différence. Si on continue à royaume et à Nzambe, il y a un royaume. Bien aimé, et ça, l'élément très important. Bible dit que Satan a même Yesu na montagne. Alors bien, dans le royaume nangai. C'est-à-dire dans le royaume et pesa melanga. Donc à la royaume naïe. Donc en d'autres termes, tout ça aussi na Yesu yo amemeli biso royaume na tata. Bisika bazolo bela biso royauté, il y a un roi. Et bisika royauté zali na roi zali, tolinga te, il y a des principes. Oko ke ko kota te na ndako ya roi, oko ko kota te osala n'importe quoi otambola comment.
C'est-à-dire, si on continue dans la royauté, et ça aussi dans le principe. C'est la même chose. Il y a ça. Mon nene wana ya chameau. Est-ce que, balobike, si on t'a mon nene wana ya chameau, est-ce que ako kokota na trou ya aiguille, c'est-à-dire na tonga? Est-ce que chameau wana ako kokota? Mais il y a le bien. Il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'une aiguille. Alléluia. Il est plus facile. Chameau wa kota. Mais ça passe pour na yo riche au salamini. Au kota. Azo la ksabisoni. Il y a autre que image ya chameau. Azo tali sabiso makambo ebele o ezali ya ba valeur. O ezali ba principe ya royaume de Dieu. Tout le monde a que Yesu a tiré babo mato ya de ici je suis sans ça. Ici miséricorde et ensemble. Ici fidélité à votre âme. Na kati à votre âme. Zambaza fidèle. Zambaza miséricorde. Zambaza juste. Ba pesi ba kombo. Bible sur le il est le Dieu chikenu. Le Dieu qui justifie. Aza chikenu. Ba benye en d'autres termes balobi que mekadishkem le Dieu qui sanctifie. Aza nzambe oyo azotalisa lolenge ya azali aza fidèle aza nzambe oyo aza na mawa mpona peuple na ye. Donc tozomona nzambe wana atambolaka na baprincipe. Donc okokota na trou ya tonga te na masse na yo, mais okokota na trou ya tonga na bavaleur oyo eza na kati na yo. Amen. C'est-à-dire baloba okosala makambo ya minene par rapport ya vision oyo eza na yo. Mais au salaka makamwa minene te soko zanga vision. Alléluia. Amen. Deuxième pensée, Yesu aso memela biso élément moko est très important pour épingler toujours la pensée à riche. La pensée wana ya riche oya ko kontate na kati ya trou adimo lo bela biso nini. Ba riche ba bombami balingi mbongo koleka bango. C'est-à-dire que amemi l'avarice na bolingo oyo ezali ya mbongo. C'est-à-dire tozo séparer biloko wana. C'est-à-dire eza na mutu moko alingaka mbongo, mais eza na mutu moko akabaka mbongo yango te amilingela kaka ye azala ko ebele. Tozo comprendre? Amen. Eza na mutu moko azala posa amassé. Donc toza na avarice, toza na cupidité. Eza na mutu aza cupide alingi bon, mais ça n'a pas tout bâti ça on a avarice. C'est-à-dire yé azalaka na kaka ebele balobi la kaye. Ya woyo ka langage balobi mutu mususu apesaka. Bon mona ka azo pesa. Balobi yé pena pesa. Mais azo pesa pona gloire nzambe te. Na pesa pona gloire na ye. Exemple nango exemple na kati ya Bible. Yesu alobi bakutami batu mibale na temple. Ezalaki la femme oyo azalaki pauvre ayaki na oyo akokaki na yango. Na simplicité du cœur, a poussani na limoso na etumbelo. Aye ko pesa epai na nzambe oye azalaki na mona esengo. Na simplicité du cœur. Mais de l'autre côté, balakisi biso, il y a eu un homme, un pharisien. Il y a yewana aye ko beka tolo. Ya ko baketanga na che autant. Bien aimé, eza okoko pesa, mais ozo pesa pour la gloire ya nani. C'est-à-dire que si vous avez ça pour la gloire de Dieu, c'est un principe qui a royaume de Amen. Et ça n'a pas principe qui a royaume. Le principe qui a royaume, c'est que tout ce qui est autour de ça, et ça entre parenthèses, et ça qui m'a partagé dans le jeudi, dans le groupe de la Kanayango, nous avons partagé sur voilà, Pierre a fait pour la Moussa Dokas. La tiens encore rapidement entre parenthèses parce que Azou ça aussi partie dans la pensée dans le après pour la Moussa Dokas, mais avant qu'on ne pas Dokas, elle est nanda baba aîné où il va béni azalaki paralytique. C'est-à-dire qu'il fallait libérer la lune disons à Tamousi là nadi à Tamboli aîné à Tamboli donc à petit soukou n'est pas ya Dokas ça ça nini assez. Maloba soukou ezalaki mais comment biso tozo kwa kosala monter les lots. Et nous avons partagé qui na lolenge ya kolobate to manque de foi et ça là qui mon élément et nous soit lobby non tous a distrait
mosusu alobi confiance yango vraiment eza totalité. Mosusu alobi tozozala tozocomprendre te oyo toza nango, c'est-à-dire ignorance ya par rapport ya autorité na nini puissance nzambe apesi na biso. Mosusu apesaki mpe ya ye. Et c'est un texte topartageaka mingi biso nyonso totangaka yango, même kolo wana le Seigneur m'a amené vraiment na comprendre eloko moko. Attention, ntango nakoti yesu ntango azalaki na bapiere mokolo moko yatindaka bango mpe bake moko kobondela mpo na bamaladi asuflaki kati na bango. Me bible ezoloba ntango babondeli bamoni bakakatani batamboli bamoni bamaladi babiki bazongi yoka bango esengo ndenge wana yesu tala makambo eleki elelele yesu alobi bosepela parce que bakomona bino ekomami na buku na pombo. Mais azomema bango na niveau dynamique bango na niveau ki donc tozomona biloko mosusu ezosalama te parce que tozosala makambo ebele mpo na gloire na biso mais pas mpo na gloire na tata. Moto aza na kati ya royauté biloko nyonso ya kosala na royaume ya bato fo ya kopesa rapport epai nani epai ya roi fo atombola roi bisika ya kokende. Souvenez-vous bible eza clair balobi ke ntango eleazar akei akende kolobela ntina ya roi ya nani ya chef na ye abraham na ntina ya mwana na ye abraham akende kobeta tolo na ye te akendaki kobeta lisolo ya moto atindaki ye. Mais alobi bango ntango bake basepeli me yo soki bakombo na biso nde ekomami yango nde tosepela mpona yango. Botala pierre kwa me botala pierre sikoyo ya acte des apôtres bible ezoloba molimo na nzambe etonisamaki kati na ye. Pierre akomaki moto moko oyo yesu ndenge apesaki ye maloba soki oza mwana moke oza jeune osala makambo ndenge yo olingi mais soki okomi kiboba okomi koko bakomemo banzela mosusu oyo olingi te bakomema yo na banzela wana. C'est comme la pensée du Saint-Esprit amemaka biso na badirection oyo mosusu yo moto na yo elingi te akobuka yo akolakisa yo ndenge batambolaka. Epuis bezoloba te na pensée wana tala pierre oyo azosala mosala babengi un homme avec humble de cœur. Bien aimé, humble de cœur. Motema na yo oyo ezosalela nzambe oyo elingi mona bikama est-ce que eza mpena na komikitisa obi eza motema moko soki esalaki bamoni nga nasalaki est-ce que ndeko ntango yoko kopesa matatoli ya ndenge obikaki wana est-ce que olobelaki na ntina na nga nasepela sula pase richard aye abeti biso lisolo alobi bandeko na ngai bayelika biso kuta maladi kuta mosu akufaki na ye bayeli biso l'église natiki bango na maboko ya baintercesseur nga nakelaka na ndambo baintercesseur kuna bazobondela bakuta sekui sikoyo yayo kuta deja kuta sekwaki abi nzambe ifalo tikanga moko naza revenema oyo nga moko ntango nazobondela mona ndenge asekui elinga osala bible na ngai yokana ngai mawe donc talaka mokili ndenge olobela ngai nasekusi motu. C'est ça problème na biso ya lelo. Est-ce que ntango ozosalela nzambe est-ce que nzambe azokuta motema wana akomikitisa bien aimé tala monene ya chameau 1,80 m ou 2 mètres. Tala monene nini bapwa na ye 400 à 600 kilos. Tala mbasi na ye me mwa motu moko boya moke akomata likolo na ye akomemama ndenge bazomema ye na komikitisa nyonso oso avaria obama mpe moto akoyeda se akokonyata ye mpe mondo otala kaka mwa motu mokie me nzambe apesi ye adote ye na motema moko ya humilité humble de cœur bien-aimé oyo ezomanke biso na kati ya mosala humble de cœur bapesaki biso oyo natalisaki biso ke mpo kaka ya pamba oyo ya chameau eza na aussi na bato nango avant toko oyo biso wana tozolobela nano
tous autres ça n'a profondeur il y a nature ou il y a chameau. Tout le monde que chameau a même makamoto. On me dit sur na biloko. On me dit sur ba même ça na ba kiti. A même si les sur na ba kesi na tanga kala yaki ba ba tia ba biloko neti ba bijou na bango ba biloko na bango na ba kesi bo se souvenir na reine de Saba. Dans la kota et pas ya Salomon. Lolenga ba deko ya tela su ba chameau na biloko ba memaki. Donc nangamo ba boli biloko nangamo ba boli mutu pe sur les colo. Donc atete na chameau na ba comme ne. Sikoyo balobi eza lolenge ya ngana yo esengeli to se to portane ba fardeau na to tanga dans la chapitre 6 le verset 2. Lolenge na biso esengeli to za rien ne. Ba pesi biso amema chameau azomema. Donc amemi biloko alobi te aible de cœur. Ce que yo na kati ya vie chrétienne, qu'est-ce que tu dis toujours pour attirer par là? Paul a révélé son dans Galates 6 et 2. Et le bien absolu. La parole nous dit ceci. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Amen. Tout même en mikumba, n'est-ce pas tout même mikumba bande qu'on a vu sur bazar la distraction bien aimé. Bande qu'on a vu sur bazar, tout le tout comme un point, tout ce qu'on critique mingi, tout ce qu'on se plaindre mingi, que n'a porté motowana. Bien aimé, il fallait un certain Élie, il fallait un certain Abraham, il fallait bien on va venir homme de foi. Babi mamba homme de foi, baza bato ba memaka mikumba ya bato. Amen. Amen. To bien ngami to mema mikumba. Bien aimé, ceux qui osent compassion na kati ya vie chrétienne eza passe. Nzambo tozo salela atondi na compassion parce que yo nanga so nzamba kenenge na biso na exigence so biso tozala nango na bandenge biso to lingelaka e makambo eza mutanga ko talola zati. Parce que logique en Nzambe là-dessus, il y a une logique, il y a une apprécier. Mais la mission de logique, n'est comme la illogique. Alléluia. Amen. Mais ce qu'il y a une illogique, et pas une logique. Donc, il y a pas dit, aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Donc, logique, il y a un moutou. Et ça, un chameau. Logiquement par là, non. Et aussi, ma vie. Et c'est illogique. Maintenant, mon Nzambe, c'est logique. Pourquoi? Parce que quand il y a il faut la valeur. Quand il y a il faut le principe en Nzambe d'écouter. Amen. Afin que, on passe tout à l'heure. On va dans l'autre bord. Alléluia. Amen. Parce que Pierre a rappelé l'histoire. Il faut résister au diable. Que donc nature il y a chameau, na kati ya chameau, toujours pour ta valeur moko. Azo la sabiso que en résistaka na tempête nem to partager qui, asa na endurance, asa na persévérance pour naïe malgré moi. Hein, il y a tout le monde que pour il y a déjà il y a chameau était utilisé aussi et pas ya ba Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, Esaïe, tout le monde a dit que peau de chameau. Tout le monde a aussi que Jean-Baptiste, déjà dans Matthieu chapitre 3, verset 4, a dit que peau il y a chameau. Donc, les gens qui sont que si Jean-Baptiste a parmi les enseignants, parce qu'il y a des enseignants, si il y a chameau, posséder beaucoup de chameaux, ils ont qui image, il y a synonyme, il y a richesse. Tout ce monde a dit Job chapitre 1, le verset 3, Bible nous dit Azaraki n'a pas chameau épelé. C'est-à-dire que il y a une image, il y a richesse. Tout le monde aussi Abraham. Abraham aussi possédait beaucoup de chameaux. Prévenez qu'il y a Matindela qui aussi, mon mounaye, pour la moi aussi.
Mais bazoloba na biso ke na mokanda ya 1 Thessaloniciens Paul azopesa biso ya soki kutu tozomona na nature ya tomona chameau aza na endurance aza na persévérance donc biso mpe tobiangami tofeye mpe tozala sobre tofeye tozala sobre 1 Thessaloniciens chapitre 5 le verset 6 esengeli tofeye tozala sobre bien aimé donc nyonso tozoya kaka na likambo ya bavaleur. C'est-à-dire, il faut veiller par rapport à la vie chrétienne. Donc, tout le monde a, oui, chameau, il y a ce qui est, mais entre-temps, pas ce veiller, peut être là, donc, il ne se laisse pas faire. C'est-à-dire, par rapport, il y a la tempête, par rapport, il y a la les diables rôdent comme un lion. Donc, il y a la vie chrétienne, il y a malgré la tempête, malgré la bakofinga yo bakochola yo. J'aime beaucoup les chants qu'on a oyema bakofinga yo pona Yesu alléluia yo bakochola yo pona bakotuka yo pona Yesu bakobamba yo pona Yesu bakobambulo bakombo pona Yesu gloire à Dieu bakopesa yo banenge ese pona Yesu mais soki eza pona Yesu aolongisaka Yesu wana kaka akolongisaka. Donc chameau malgré nyonso wana makoma na destination. Amen. Tant akomi na destination ezaka esengo ya yo esengo mpe na ye. Alléluia. Parce que okomi na destination. Eza moko ya belema lisusu oyo tolobaki ke mpo ya chameau oyo ezoresiste mpo na memi biso sur na livre Éphésiens. Alors na biso na Éphésiens chapitre 6 le verset 10 à 18 azorévele biso baarmure ya chrétien. C'est-à-dire, tant que vous continuez la vie chrétienne, vous avez un livre, c'est-à-dire, vous avez pensé, on a la mission. C'est-à-dire que tant que vous êtes chrétien, sache que nous avons un péché l'armure. Donc, un péché condiment, un péché salut, un péché justice, un péché épée de l'esprit, nous avons un péché évangile. C'est-à-dire que vous avez un tout donc, libanda na yo eza su ndenge ozalaki te okomi lokola soldat romain dans bakala donc lolenge bandaki kolatisa ye bibundeli donc yo ozolata bibundeli ya bonzambe afin que opeexiste afin que persévérer jusque na fe ya komba na yo jusqu'à ce que Christ akoya. Donc tozomona belema wana nzambe azopesa biso mpona toyika mpiko jusqu'à la fin. Amen. Amen. Balobi na biso ke na kendaki wana to partageaki yango balobi na nature lisusu oyo tozwi ya chameau eloko ya liboso tozomona na image ya chameau ndenge bazopesa na biso eza na kati ya livre yango na tie image ya chameau to na tie mpe na bafoto oyo bisika na tokutamaki na Israel na 96 wana na ndenge tozalaki aussi tozwaki privilège wana ya komata na chameau bien aimé sans blague donc nde ozomona na mokuse aoyo aza ya kokita donc ntango soki omaki amataka pene dolayo pene okomi pene na distance pene okei donc par la grâce de Dieu tozwaki privilège wana yango na tie mpona komema biso na pensé yango mais eloko oyo soki kointeresse biso ya liboso ezali oyo tobengi borse na ye wana konki na ye konki ya chameau. C'est-à-dire moi bossi na ye oyo balobi soki otali yango oyebi eri na langage mpo banda oloba bato nyonso bapungi na ntango ya kala babanda osomba bango na Nigeria bato oyo banda osala bakisi na Nigeria bandaki kokoma bango bazwika parti wana mpona basalela yango bakisi e awa bazolakisa na biso ke kaka bosi oyo selon bino eza bilo oyo eza na kati selon biso oyo tozala bagrese oyo eza na kati donc akomaka na moma moko mai wana ye atiaka na kati na ye ezalaka eko kosila mais mpona aresiste akoma ntina destination konkine wana grese wana moi ntango ebetaka yango esalaka nini ekokotisaka mafuta na nzoto mobimba botala motuka oyo ezaka mafuta eza ekontinue ekendaka kobeta meme motere donc
mafuta wana aussi eyedaka ye akende liboso yango tozoloba mpena chamo nature na biso ya motango tozomona na kati na bokristo. Donc ndenge toza wana non seulement toza na po oyo nzambe apesi na biso armure wana apesi na biso, mais na kati na biso nzambe apesi biso so mpe mafuta. Alléluia. Mafuta wana oyo nzambe apesi na biso yango omona na bapensée biblique na tiango aussi na bapensée biblique tokomona texte lokola neti ya 1 Samuel chapitre 10 le verset 1 bible ezoba ke mpo na yambo ke Saoul akoma mokonzi il fallait basala nini Baoindre. balobi mokolo wana ntango baoindre ye ake meme koprophétise akomaki na nature mosusu. Alléluia. Tomoni aussi David na 1 Samuel 16 tozomona aussi ke ntango barejeté Saoul mpo na ya koma roi basalaki nini bayebaki kowendre natieki mpe image moko oyo tokokokabola mafuta te na pensé wana okomona ngo na kati ya nini ya livre. Donc c'est-à-dire pensée ya nini ya corne mpo na mafuta na donc oyo biloko oyo mibale na baimage na tio mibale tozokutango na kati ya chambre. Alléluia. Donc tozomona ke tozalaka biso nyonso awa obizaka na osala étude oyo Dieu merci parce que ngambo na komena kosekala bi tosala bengenge ebele tolobela bana na nzambe makambo ebele mpe ya oyo ke wala okanisapelaki ntango mwana ozobeta ngo mpena eza mpena bongo mais or eza na babiloko mosusu ntango yo ozokowumela na nkolo nzambe mpasi kokobisa yo kolakisaka yo babiloko mosusu ezalaki ndenge oyo olobela wana okanisela yango te eza lokola pensée ya onction tozalaka biso nyonso onction il faut l'onction toteyaka onction na ndenge na biso mais tala pensée oyo 1 Jean azolobela biso tokotanga livre ya 1 Jean chapitre 2 le verset 20 à 27 elobela biso 1 Jean chapitre 2 le verset 20 à 27 passons au verset 10. Ouais, 2, 20 à 27. La parole nous dit ceci. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'Antéchrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Merci. Donc, tout ce monde a un texte pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure à quoi? En vous. Parce que la que Christ est considéré comme ayant reçu une onction spirituelle, unique, comme étant loin par excellent. Excellent, pardon. Et c'est lui le Messie. Quand toujours Jésus, le Sauveur, Christ est le loin de Dieu. Christ, c'est le loin de Dieu. D'autant que yo, Christ n'a pas moyen. Cette même onction qui était en Christ est conférée n'a pas moyen pour poursuivre l'œuvre de Christ. Alléluia. Amen. Donc, que les rois a reçu l'onction pour la œuvre royale, c'est-à-dire qu'autant où sa peuple, selon responsabilité au Bapesaki. Sacrificateur, babane koche mafuta, atambusa libota selon ndenge bonzambe epesa melakiye na ndingisa wana pona kotambusa libota.
toke na pensé mosusu oyo babengi ya baprophète bazo kowendre ye mpo te ayeba kopesa message na nzambe na peuple balobi na ntango na biso tozopakolama mokolo wana kaka toyambaki yesu masiya. Alléluia. Parce que yesu azolakisa biso mafuta na ye afin que tosala œuvre na ye. Bien ntango nani chameau azobotama na mafuta wana. Alléluia. Azobotama na mafuta wana. Donc yo pe mokolo botamaki ya mbala mibale na yesu masiya obotama na mafuta na yesu. Alléluia. Pour poursuivre, pour pourchasser l'œuvre de Christ. Est-ce que vous comprenez? Amen. La deuxième partie pour voir une image, après, nous allons aussi ça prochainement. Bible va dire chameau, non seulement à un reçu, mais pour la bien l'image. Beaucoup de monde a chameau, na image à ça aussi na ba poche. Hein, donc l'image à chameau, l'image à dromadaire. Hein, c'est-à-dire que à ça aussi na ba poche. Ba poche wana ezo servir rien à nini. Na mai. Ya on va azala na réservoir na kati na. Azala na tanki na kati na. Akotisaka mai na kati. Tombo salate, na pensée à maï. Bien aimé, il y a beaucoup de monde que dans la personne de Jésus, nous avons trouvé pensée, il y a Genèse, chapitre 1, le verset 1 à 2. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait où? Au-dessus des eaux. Alléluia. Donc, maï na mafuta wana na kacha shamo ezokuta. Alléluia. Et alolini ya yunga ina yo tolinga te tango ye na bonzambe foza la bo. Alléluia. Image. Et l'on dit de quoi osaka vina. Maï wana déjà image. Et l'on symbolise. Symboliser le loba.